tout cas, Martin Fayulu c'est un aventurier. Il est comme un message na kobina na ye, kobina. Tu vois que Azan a un message de mon côté. À quel poto kuna? Mon frère, tous les réalistes. Tant que Martin Fayulu a un poto, est-ce que à la kaki biso, bien la kaki batuna qui a quel poto? Mais comment se fait na retour na ye? Azan convoqué batubaya ko yambaye. Az aventurier. Théodore Ngoyi, ozane koluka oyebana, otie makelele. Comme fait ça dans le appelle-moi quelque chose, aux cette église non, au Kabila Boukara le 23 mars, jour où Bataka Mbemba. Oyeboma Igonani, Igo Tanzambi. Église n'a pas oye cimetière Gombo, continue de mati et pas Tinandako Batako Boa Nani Mosi à André Gimbuta. Nzela Wana. Église n'a Iwana. Ogo Simba go finga Sony Kafuta Bamboa qui est là. Kafuta légion de la population musica. Sony, attendez ça 20, attendez ça mati, tout le monde le sait. Il y a des bars, moi, encore donné ça. Comme on a étudié, on venait, j'ai un séminaire, je dois organiser ici. Et puis l'église, non, balanda yo, nakamo le logo comme kabiliste. Okamu singavier. Fayulu, mon cher Fayulu, il faut que le kula mwana semi. Fayulu azai kulubake vérité désir. Azoko bina na bilamba. Lelo Fayulu abandi kubina alongoli bilamba to alongoli akumi mutakala, c'est très dangereux. Akumi na makambuya kulongola président de la République. Bisotou c'est Zlatan Boloké. Identité l'animateur de King. Bisotou. Tous s'abonner à Ma Référence TV. Ma Référence TV là où il y a tout dedans en fait. L'émission est bien, il y a musique, l'émission est bien. Nous surtout les arabes malamou. C'est Boloké Loketo, l'animateur de King. Bisotou, tous s'abonner. Zambeza malamou. Ma Référence TV, Zlatan Boloké. Hey, abonnez-vous massivement. Ma Référence TV. Ça dit Kounane Torotala Makamouya solo. Je confirme, Babi Tango fort de Falibou Palom Mayamboma. Hey, Feta Yamboma. Allez, Fete, Togolia, Togomela, Feta Yambome. Allez, Fete, Falidi Kapa, Lela Fete. Bisogno sur tout total la chaîne Moko. Tous s'abonner, bisogno sur tout. Ma Référence TV quoi. Alfred Boyimba, Lula Fete. Chia de Canton, Natalaga Fete. Franka Paya, Lula Fete, Renata. Ma référence est Tivina Embelao, ma référence est Tivina Embelao. Yo 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 yo. Ma référence est Tivina Embelao. Yo 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 yo. Ma référence est Tivina Embelao. Yo. Ma référence. Ma référence. Ma référence TV. Référence oh. Et ma référence oh. Il est ma référence au TV, ma référence au TV, ma référence au TV. Kenga malo fe kao ngoya. Kenga malo fe kao ngali yanzana tambola samtade da we. Beti di tapeli poto. Ma référence TV, ma référence TV, ma référence TV. Bana mere, bangwasi babangi na munu, bandeko na ngai bankana. S'abonner massivement wapi. Bokota na YouTube wana obeta kaka Ma Référence TV. Tala zwali sapi na oyo kaka li sapi oyo mosusu te. Esika omoni bakomi s'abonner li sapi oyo kaka dobika bongo yo komi mbala moko abonné. Esili bongo te
tala ngonga wana ya mokelekete ezali na mopanzi ya loboko na yo ya mobali kaka lisapi oyo dobika na ngonga wana dobika yango elakisi nini notification ya gag ya émission ya télé-réalité ya bafilme ekobanda koyela yo lokola litabisi Marefrance TV chaîne ya kitoko bateatre ya kitoko bafilme ya kitoko baémission ya kitoko batélé-réalité ya kitoko Marefrance TV référence à bamokili nyonso sika bakutala bateatre Marefrance TV référence ya bagane Marefrance TV ate okata bango lomponje Marefrance TV te esimi bango masasapa Marefrance TV ekangi masolo ate Marefrance TV naimite Quand tu souhaites, obimina ma référence. Quand tu souhaites, tu veux information. Nyoso, bagage, nyoso, théâtre, nyoso, film mobimba na yo, émission ya paquet na ma référence TV. Bonjour messieurs les dents, bonjour à vous tous qui nous suivez partout dans le monde. Vous nous suivez. Bolanda biso, place nyonso zali, nabi ke bozala wana, bozala attentif na biso. Bozala très attentif. Pour comprendre nini ba combattant bazolo par rapport à la réaction ya Ndeko Théodore azala candidat président malheureux na élection en 2011 Ndeko Fayulu oyo mi benga président élime Alexis 4 mois libanda azwaki pe $1500 ba pesa ki ba faye américain pe abendaki yango atie na poche ale pe na famille na ye donc batumi bale wana balingi bazongi biso lisusu na boumbu oyo Kemi pendant 50 ans, bolanda réaction ya ba Congolais, bo comprendre nini ba Congolais bazo expliquer par rapport ya comportement, hein, agissement, il y a deux personnalités congolais, Ndeko Théodore Ngoyi, ba bengana ka ye na campus poise à la professeur T pour il a un problème mental. Azalaka avocat ya dossier ya Mami Chibola, atikala ko gagner ta procès mokoté. Bandanga na yeba en tant qu'avocat atikala ko gagner ta procès mokoté. Ndeko Fayulu alobi asali ba moule belé na engine mobile. Mais ce qui est aussi mbongo bisoba na babola tozolinga nde Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo asala musala pour ba famille na biso bana na biso ba se retrouver pour avenir ezananu moulayi yangonga en tant que journaliste engagé je m'exprime bola na ndebo comprendre réaction ya ba combattant ndenge nini ba oloba par rapport à cette comportement ba grande personnalité oyo ba affiché na République démocratique du Congo. On se retrouve tout juste après. Merci. Mettre chef de l'État devant la barre pour la nomination des juges. Après, il a donné la constitution. Il a combattu par rapport à la réaction. En tout cas, merci beaucoup. Ma question est posée, étant que peuple congolais, étant que combattant, il y a IDPS. Sur la question posée, en tout cas, c'est regrettable. Martin Fayulu et Théodore. En tout cas, c'est regrettable. Baza bateau déjà, baza na perte de vitesse. En réalité, baza bateau le basala. De là, comme si baza na information sur européenne sur la population na bateau balinga bango. C'est pour cela banga bacha distraction, banga bacha bateau. Na mitu na bango, ba bebisa bateau na mitu na bango pour être ba chef de l'État. Si dessus un chef de l'État, je sais pas bako dessus chef de l'État na façon nini. Na moyen nini o bango bakoya nango. Parce que sur jurisprudence il y a un homme de chef de l'État a changé juge dans la cour constitutionnelle a changé dans la cour de cassation. En tout cas, nous avons bande kolanga yoana ba meka ko réfléchir mabe batika ko cha nungu na mitu ya batu que chef de l'État a sali boye chef de l'État a sali mabe boye faut qu'on destituer. En tout cas, conseil en pesa bango basa la calme bate la Félix chef de l'État oyo azu Congo na maboko ya bato babé pendant 18 ans. En tout cas, avec le Félix, moi j'ai confiance en lui. En tout cas, Tokene Liboso na Congo na biso moi. En tout cas, Martin Félix est aventurier. Yé comme un message na kobina na yé, kobina. Tu vois que azana message mon côté. À quel poto kuna? Mon frère, tous ça réaliste. Tant que Martin Félix a qui poto, est-ce que à la kaki biso, bien la kaki batuna qui a quel poto? Mais comment se fait na retour na yé? Aza convoquer batubaya ko yambaye. Asa aventurier. Asa na information te sur mutuana. Asa muto ko pesa confiance te. Na kosenga na peuple congolais en général, ba pesa Félix, je sais que dit confiance
parce que ceux qui te sali calcul dans le moment où Félix a suivi mboka o na moment tozali changement zali ba tout nyos pas la confiance dans Félix je te dis et nazo confirmer yango parce que mon cher mon frère makamuku to kolobela kuto sate tout le monde le sait que ils allaient parents musu balo souffrir pour la foot la Minerval justice est comme indépendante est-ce que toko bandela susu muto ya zobo ya makamabongo en tout cas eza cause la mauvaise foi eza muté babé un kaka pour rien que muto sala musala comme il faut bango eza kaka bavanda po ba diaboliser batu ba manipuler batu en tout cas ba que biso Félix azana peuple les ande biso biso to c'est pas Félix oya ko tia bâton dans la roue nanzela Félix aiba okuta na biso si il s'agit moi je suis là ngala ko sacrifier vie na ngali kola Félix je te dis matin je te mets en garde s'il vous plaît en tout cas faut faire attention na ko diaboliser batu parce que Félix aza wana pona batu dioso mais ceux qui démarchent na bango ya pour dire ils n'ont réaction na vidéo ça nini pe bokosuka wapi na bango mais c'est démocratie bazana droit baloba mais bolingi bokende ko plier ba bisiko ba fandaka donc on a une démocratie mais non biso to ko sa biloko wana te biso za bato to za bien indiqué na kata partie une grande école ya savoir les a formé bato belé jamais to ko sa bongo ko bon ba sali calomnie za fausse accusation bon on va voir s'il s'agit to ko traduire on appelle la justice s'occuper to ko limbisa bango ta ke bande ko ta ke to ba chrétien que chef de l'État a un mot chrétien, a un mot éducateur en masse. En tout cas, baba ndeko na biso, to sala kata politique. En tout cas, toko sala ba mabe ya makasité fuma. Théodore Ngoyi, ozane ko luka oyebana, otie makelele, comme fait ça dans le mawa, apesi moi quelque chose, ozongi cette église non, au Kabila Boukara le 23 mars, jour bataka mbemba. Oyeboma igona ni igo Tanzambi. Église na so oye cimetière Gombo koti nzela mati epa ya tina ndako bata ko boka nani mwasi ya André Kimbuta nzela wana église na la yiwana oko simba ko finga Sony kafuta bambwa kela kafuta légion la population musika Sony atoni ça 20 atoni ça mati tout le monde le sait yo ata bar mo na goma ko atoni ça ngote comme ko benga étudiants venez j'ai un séminaire je dois organiser ici et puis église na balanda yo nakamole lo komi kabiliste okamusinga vie Mokilo, toi ça la bateau. Pour moi, la bateau solo IDPS. Quand tu dis non, ça reste non. Quand tu dis oui, ça reste oui. S'il n'y a rien à dire, je me réserve. C'est ça l'IDPS. Elie Seloye. Pour viens moi qui a le bar, premier là qui Félix, deuxième Fayoulou, mais troisième à l'objet de l'année, mais c'est chez moi moi qui a abîmé troisième. Oh mon assistant ni manani, un super Fayoulou a mené à 16e mais comment quitter mon à deuxième. Tu es habité. Oh mon avait fait donc yo au Kamusingai. Le bar tant il y aura pas un Congolais à la tête du pays vraiment au fond de la maintenant il y a un Congolais à la tête du pays et puis un Quinois. Que ça vous n'est pas à Kinshasa, ainsi que Mobutu, Mouzé, na Joseph Kabila. Mais on a un président qui est né et ils habitaient sur l'avenue Nzombo, numéro 6, et l'église de Kotika, la deuxième parcelle. Abotami, Babimi, Mama Emo, et au fond, on a petit, un Quinois, on est fiers de lui. Écoutez, Bakina, vous avez fait, bon, on a Matadi. Bien, vous avez fait, un président quinois. Mais, elle est vieille, Théodore Ngoyi. Aligné à ça sur combo. Soit tu m'as pris, bon, à mon avis, à moi le Batidje, mon Guéya, bon, à Ezampia, Simi, à Bonissé les palais. Soit tu m'as pas bonissé l'église, quand ça lettre, il y a demandé par Félix, à Boyate. Félix, il y a Nzambe, à son asimate. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut moi, simate, moi, batol, moi, split, moi, caro, moi, mbunda, moi, guitare. Et aussi, manango. Mais yo, pour ça, on va aider yo, aux cette église, na yo. Ne, on a bien fallu accompagner au bête à bord. Fallu que tu aies bien bisoyé. Et le vérité des urnes, le chef de l'État a violé la Constitution. Qu'est-ce qu'il a violé? Dans le bien, à l'époque où les régimes passés ont violé, ça il va violer, il y a marqué. L'élection devait se passer en l'an 2016. Et comme il y a glissement. Et comme il y a bonaboye, et comme ça va lundi 19 février.
septembre. Mais il y a un dongo il a place au consolatin. Fachi bana côté na pouvoir à la liste mutu monde ebembe. Azana makila ya mutu te. À moins dimi abeta boye ngunyi. Makila ya linga makila na yemoko esili. Mais tellement ils ont clair le bail Fachi na mpiaka na ina son église na edenga moi ciment moi crépissage que OK ne go beta bulu wana. On na bilogo. Bon, c'est la clé à la bangala. Moi, je suis mungala. C'est un pierre. Ah, viens Fachi. Ou les gens qui ont ça n'importe comment bouger. Si quoi, yo, mais tu dois conseiller go. Beta pied banda 16e. Comment on a ni 13e. C'est yo au les gars. Oh mon. Je m'en les gars what. On l'équipe on les gars non mais les gars yo. Les gars tiens moi masque tia wa na monye na maso popo bati melote. Bati la kiachi on les na nani tolongo yi. Di, ngana lobi asala droit aux juristes. Mais vieux obeti mabe. Fail doyer so yé adam na makelele. Oh, vérité des unes. Peuple ba il bino victoire na bino peuple bango yo. Mais je peuple la tomoka, peuple na mune betala. Na 3h du matin, nous les beta awa. OK nous les. Oh, peuple ba bino victoire bima nzela, peuple bien tira dans ce la kinois c'est pouvoir. Et ça la boyete. Ngana koma na 4e mois yinze movanda na yo umela seko to comme si nza meti 6h 7h 8h nzemo ya mogile bandi après quand moi tradition luba et beti moi luketu batatu ba mamu babilie allez et ça là viens Fayulu conseil na pesa yo soki nzambe alobaka aux artères du pays ne va pas forcer. Félix n'a pas forcé. Nos journalistes Nathalie Jouana thème na belagi mi na fait na salon na so bouger une heure du matin moi pour si na zi télécommande na photo na zappé na moni ba collègue nos journalistes na France 24 ba comme image 2009 ça fait combien d'années 11 ans passés Batouni Félix. Mais est-ce que vous pensez aussi un jour être à la tête du Congo? Alors seul Dieu le sait. Voilà un homme. Alors seul Dieu le sait. Il n'a pas forcé. Son père s'est bâti, mais nous sommes allés bâtir. Mais moi, c'est moi, vous m'avez dit, non. Ce qui est yo, Egoya nango. Nous sommes pas élevés, nous avons besoin d'études, nous avons CV, non. Nous sommes koki koto mola mobola to moli na kiti. C'est ça. Au moins, avec Zoabe Moudalolendo. Mais je vous dis que jusqu'à l'an 2000, un Mobutu plus fort. Mais comme c'est même pas 98, au moins nous avons confondu. C'est ça. Viens de Dongoï, ce qu'on a un pierre Kolingi, Facha aider aux églises. Le bien facile, clair, nous avons manqué ciment, nous avons manqué carreau, batol, bazoni, sakabila, pantina église. Jou balandaka, même Kimaka. C'est un Fachi quand il demande. Je vous dis qu'il va vous aider, Fachi dans la maison à Simate. Homologue na journaliste de France 24 Batouni Fachi question on a le seul Dieu le sait. Batouni mais c'est le Dieu levé aussi pouvoir. Au sein de l'installation état des droits et une bonne justice. Batouni c'est comme on peut dire tel père tel fils tel fils selon l'idéologie politique et l'idéologie du parti. Mais si le plan naturel, lui il a sa couleur préférée, le gris, moi c'est le bleu. Les alliés théâtre parce que Théodore Ngoyi Azalaki na cour constitutionnelle alobaki ni ntango azalaki epai ya Benoît Loamba azaku sala kona alobaki Benoît Loamba n'a pas démissionné. Benoît Loamba n'a pas allez butu na ye allez missionner. Alors suka kindenge nini Benoît Loamba avait démissionné batindaki bato jusqu'à présent butu na nous question pourquoi Benoît Loamba a démissionné ou pas? C'est un farceur. Tout ce qu'il a fait, ce n'est pas la première fois. Ça va toujours. Même Fayolo, mon cher Fayolo, il faut que le coup la moana semi. Fayolo a dit que vérité des urnes. Azokubina na bilamba. Lelo Fayolo bandi kubina, alongoli bilamba to alongoli akumi mutakala, c'est très dangereux. Akubina makambuya kulongo le président de la République. C'est kukutana na bato ya FCC nani Théodore Ngoyi. C'est ezali boma. Et que ça les loko mon côté. Mais Fayulu risque
il est déjà vomi par toute la communauté internationale. Na makambo sala kina Théodore Ngoyi montu ali boma wana naye. Moi je vous dis ceci au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Kosimbate, c'est un coup d'épée dans l'eau. Il n'y a rien parce que ce n'est pas la première fois. Tambo Mwamba, akusala yango. Tambo Mwamba asalaki yango batu bamona. Esalaki eloko mokote. Kaka batu ya maboma nani nani oyo zoba oyo Théodore Ngoyi na montu ya liboma mususu bakende banyonso na Saint Pepe. Ça ne finit. Écoute, mon cher frère. Dieu connaît. J'ai dit ça au nom du Seigneur. C'est tout. Na opesona longo nyamingi. Il y a Koye Bezaki na Congo. Il y a des gens qui s'appellent politiciens, mais bazaba politiciens. Encore, il y a des gens qui s'appellent nous sommes les Congolais, mais ils n'aiment pas les Congo. Na lolengenin. To melikala. Ata na Bible soto zongimo mketo monaki. Ezalaki na bilembo moko boye Jonas amwanaki mais babanda olukana na kolongola bilembo oyo po bato ba vivre ngo lelo constitution na biso bien sûr endimami ke gratuité ezalati muto ayo kolongola ngo azali, c'est-à-dire nous le petit peuple on a bénéficié quand même. Et ponite o mutu a IDPS mutu ala te mwana ya mutu ala muka mwana ya mutu ya nani mwana ya mutu a IDPS biso tout na école eloko ya yamu lelo o to bandaka ko bundisa régime Kabila ekende mais nozo regretter ndeko danser Fayulu na makambo ako sala na mboka oyo soki lelo ke ba décision chef de l'état nana ko remplacer pour organiser l'élection. C'est Tambo Mwamba. Tambo Mwamba, il est de FCC. Est-ce que Tambo Mwamba vraiment a quoi passer la fois il nous est là aussi longtemps que Tambo Mwamba liboso na ya Kabila a kunza maraboui. C'est comme si bande ko na biso na balingi mboka te. Bazo benga maba congolais mais balingi na bango Congo oti. Théodore Ngoyi tout d'abord, il est qui? De l'autre part, on a compris que non, Azana non, être pasteur et vous non il peut la pasteur. Il est pas la pasteur. Pasteur Azana misala na ye. Pasteur Azana misala na ye. Il y a combien de werason? Il y a combien de JP pian? Mais bazaba JP pianate. Oyo nako sukisa nango ezaki biso toza ba base tellement yo tuninga mutu na wana te ngana yibisa yo boy. Nous sommes les pachydermes. So koti po eba pachyderme c'est-à-dire ba nyama o bazalaka déjà na banzoto na bango et mesana ta ezate ya ko céder. Il dépêche toko céder te toko céder te toko ndi makati disons que la démocratie pour na nini te soki na violer ba okanga mais toza na démocratie eza sentiment na ngamoko mais na qui est violé toza na démocratie ba kotikanga ba olandelanga pona nini, c'est-à-dire démocratie lingolo bateke zwali banga moninga toza na démocratie. Voyez ça, démocratie c'est-à-dire landa chef nanga olandi photo ya mikolo, c'est ça la démocratie. Droiture c'est la démocratie. C'est que l'on a la démocratie. Na finga yo cameraman. Tout ça na démocratie. Démocratie ngwana. Abinaka, ayaka abina. Autoza la libanda. Ako sa batute. Diplomatie mo kote asali libanda. Akanga makina confinement ya poto. Parmi les gens oyo bamindele bakabeli $1,500 ya aide. Yepe kuna basunge na 1,500 na leki yango. Ako sa batute ye kuna bien. À part Kobine elo msuezati. Nano aloba ilo wa malungati. Merci beaucoup papa. De formation, il y a Papa Tshisekedi Datika Biso. Tant on est dans 6 classes, jamais on a qui quand on monte dans 4 classes dans Zela jamais. Tant on a banni la première fois, on a comme à peine la deuxième on a comme la troisième, quatrième, petit na comme mata. Ndé na moni lelo chef na biso ya mboka Mokondi Félix Antoine Tshisekedi Fatih Béton. Tchako mabongo abanda pe kande biso to banda. Yon to landa ka lokolo papa. Oui. Ah. Oui, tu es bien go. Ah, kofunda chef de l'État. Na état nini? Tant on attend nini? Yé
todongo soki todongo liwana ya anosaki ote Benoît Lwamba démissionné te eza ba venti tozo sala siko lelo to suki wapi ye wana sangana Fayulu to ebite sort na bango ndoki na ndoki eza na lisanga mo entre bango mbalo o miselo kwa malamu omona ndetoko momona makamba lelo vertige ya Fayulu lelo alobi babuki boutique na kuna eside esalinga pasi makasi eloko lokola boutique studio ezaka mesa na jamais biso to buka te eloko minene te ya gaya to buka boutique to studio apisi na kati eza nini combattant obuka zwa nini na kati kuna eza na kiti ya kombe ya 4500 na kowati kuna eza 2500 na mesa pamba siko biso na papier ya photocopie ya ye moko to ebite wana eza lamuka to eside poto omona ni drapeau ya lamuka po ya bia eza na kati ya lamuka omona Mike Mukeba ye moko alobi mutune komo sala bien te wana eza politika ba tintin comment fait-il yo muto boyi ye moko alobaki te to boba ba jija ku consonner to lingi bango te OK poto ale bokena muninga no muzitu ya mulai wana ayiba bambongo aleta ale bakabi to kota insécurité po nini ben investisseur bayate siko bokende kuna libanda ko sani ko luka ben investisseur po pesa batala muka misala to ebite to okende ko sala nini boye bisana biso bien sûr boke boyo zonga boye biso ni oto boy ba nomination ya chef de l'état ya ba juge ya cour ta yo moko nanu to ebite boko no luka biso nini na bato bakina no meeting ya matin Fayulu basa maboma to ndenge nini yo ke libanda olobi mabe po na mboka ale oyo ebisanga suma kama ote to boba na marché po na yo eza ba ventir ndeza boye Martin Fayulu azoluka comme président za combien les députés na parlement ye moko député apisi atalika soni nga sona koti député sa mabe na tata ndeko nanga mwasi azo mbongo 10% yo zoka 10% yela ka mbongo nanga na kanisa ti na komata osuka wapi na moment o kosala opposition ti okolemba tozo ke na recensement osambwa élection zanon ndenge nini bino normalement avant élection salama fo nini fo recensement salama to bandeni nini balibane ba voter chinois azo voter chinois zo congolais indien zo voter ata yo moko papa journaliste malien soldat za na carte LRT za nini moni carte wana normalement za nini et l'autre voter ka to boaki mais to mo tambo na ngweza carte identité te papa normalement faut kende et le réseau bangisa Robert Wazanini azala libanda azolenga te papa eza vertige et lo yazo lukanini akota batuna e ba Rwandais baya omona baye bele poni ba te biso tonganza mande to longwa te ndeza boye na moment ezaka mutu moko fati beto charge recensement ndeza to kende pona ngai pona recensement ça la 23 ans pona nga 23 ans soza mukie 23 ans mais so ekebe na mulai po normalement ndeti ngai recensement na ngai na sala ngo après 2 mois po na ozala tiso ba ebona kimi ona okima pozana oyo bango mimiso ba ventir allez mwana nazo ke na mutuka tuti mutu apesi pénition ke voyage papa to kemi to kufia wana permanence ba bomie belé to kufe belé toki na kana ko kufa te état de droit ozana mbongo na yo ngana na raison ngana fundi yo bakangi yo na ba mbongo na yo to na pour cet état de droit et ko simba te papa nous toki na recensement simba recensement neza boy to pe mano mukia awa neza boy chef de l'état ozadia président ya Union africaine 2021 awa 2021 ans parce qu'on a en compte Afrique chef Afrique en plus otanan azana conquérant na moment oyo faut le député moko ta mo pas journaliste zano na place na ngai mwana temi ye wana ote nazobela mutu yakawa ba pandinda kunanga yakawa ale zongisa tout azaki na ndako niveau moko matisier 2 niveaux 3 niveaux to ebita biloko zana katwana caméra yana yibi mbongo à l'état akomolela otie naza muyibi te jamaka bi jamais na mukolo nanga oyo nako rumela te na prison lo bata vérité quand même na bima moi ça qui mbuta ye wana talibwe nga mwana mwasi naza na prison naza prisonnier ya munene bo na mboka jamais te zo ba mbongo oyo zwa makamuna nga nyoso
Merci. Très chers téléspectateurs, je sais que vous nous avez suivi vraiment, vous avez compris. Ndenge bandeko na biso ba pesi ba réaction na bango par rapport à la décision de Martin Fayulu Nandeko Ngoyi Théodore Ngoyi Bazako Luka par rapport à makambo oyo bango balobi il faut pas mettre chef de l'État à la barre. Boyoki ba différentes interventions ya bandeko na biso awa toza na base na 10e mori na ebisaka bino toujours na ba ledi nanga ke eza place moko historique soki oza congolais obotama na Congo même place nyonso il faut beta tour na 10e ripo mukolo yo kokenda ta quelque part ou expliquer bana voilà là où la démocratie a commencé, là où la démocratie a pris le pouvoir, là où la démocratie a fait ce que nous sommes aujourd'hui. Donc to zananu na kati ya masolo na biso to zo bandeko mi balé misato poto sukisa na kati ya émission na biso alelo vraiment sujet zaka moko ezo sala actualité, sujet zaka moko o ba peuple congolais bazo zela mokili mobimba. Na yebi ke boza ebele na États-Unis na San Francisco Papa Willy na mama kaba place boza na San Francisco na yebi ke bofandi TV moko bato ebele na San Francisco na ba congolais na ba combattants nyonso na Canada na yebi ke boza wana bolanda biso a toza si place na base eza place oyo tozwa information à la source tolingi ba information nzela te po yango etchaka biso embrouillement ndeko mbote tokomi presque na suka ya entretien na biso mbalamo yango mbalamo nga na bimi na kati ya ba image po bato bamona ke na osala nini okozala na mwa idée soit ba réponse par rapport ya makambo ezoleka entre Ndeko Fayulu na Ndeko Théodore Ngoyi. Bon, eloko na loba peuple congolais atika kolanda bato bazotia bato na distraction. Pasteur Théodore Ngoyi tika distraction. Tu es un aventurier. Yo pasteur Théodore Ngoyi nalandaki yo opostulaki na présidence. Olobaki oza musala nzambe ayebisaki yo ke okoma président de la République na Congo. Olobaka on a ba chaîne ba télévision. OK, biso nyonso toyebi ke nzambe akosaka te. Théodore Ngoyi opostulaka ata mutu moko ta avotaka na Kinshasa. C'est que tu es un aventurier. Olobaki ekokisamaka te, olobaka mambo ekokisamaka te, tu es un aventurier. Mutoyo oyo nzamba salaki ke akoma président de la République avant la fondation du monde, c'est M. Félix Tshisekedi. Choix ya nzambe et se confirma toujours. Théodore Ngoyi tika baventure. Très bien, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Ceux qui osent ici quand nous sommes allés au Talina c'est à écran na biso wana benga soza na posa pour soutenir biso benga vraiment tozawana to luka soutien na bino na musala to gosala to bandi musala ça fait plusieurs années maintenant to comité tina sukate ngolo to koma na suka bokomona biso moko na Canada wana na États-Unis bokomona biso na Allemagne na Finlande na biki communauté ba congolais bazana bo benga déjà to gozala wana pour vivre na biso en exclusivité de ce que nous faisons pour lutter contre l'impunité na kati en République démocratique du Congo. Soki nzambe na zongité ngai na bino tozala toujours. Ciao, merci. Bisotou, c'est Islatan Boloké, identité l'animateur de King. Bisotou, tous s'abonner à Ma Référence TV. Ma Référence TV là où il y a tout dedans en fait. L'émission est bien, la musique, l'émission est bien. Nous surtout les Arabes Malamou, c'est Boloké Loketo, l'animateur de King. Bisotou, tous s'abonner, Zambeza Malamou. Ma Référence TV, Islatan Boloké, identité. Hey, abonnez-vous massivement. Ma Référence TV. Ça dit Kounande Torotala Makamouya solo. Je confirme Babi Tango fort de Falibou Palom Mayamboma. Hey, Fetia Yamboma. Allez, Fetia Togolia Togomela. Fetia Yambome. Allez, Fetia Falidi Kapa. Lela Fetia. Bisonio sur tout total la chaîne Moko. Tous s'abonner, Bisonio surtout. Ma Référence TV quoi. Alfred Boyimba, Lula Fétier. Chia de Canton, Natalaga Fétier. Franka Paya, Lula Fétier, Renata.
Ma référence est Tivina Embelao, ma référence est Tivina Embelao. Yo 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 yo. Ma référence est Tivina Embelao. Yo 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 yo. Ma référence est Tivina Embelao. Yo. Ma référence. Ma référence. Ma référence TV. Référence oh. Et ma référence oh. Il est ma référence au TV, ma référence au TV, ma référence au TV. Kenga malo fe kao ngoya. Kenga malo fe kao ngali yanzana tambola samteda we. Mbeti di tapeli poto. Ma référence TV, ma référence TV, ma référence TV. Bana mere, bangwasi babangi na munu, bandeko na ngai bankana. S'abonner massivement wapi. Bokota na YouTube wana obeta kaka ma référence TV. Tala zwali sapi na yo oyo kaka lisapi oyo mosusu te. Esika omoni bakomi s'abonner lisapi oyo kaka dobika 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 bongo yo komi mbala moko abonné. Esili bongo te tala ngonga wana ya mokelekete. Ezali na mopanzi ya loboko na yo ya mobali. Kaka lisapi oyo dobika na ngonga wana. Dobika 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 yango elakisi nini? Notification ya gag ya émission ya télé-réalité ya ba filme ekobanda koyela yo lokola litabisi. Ma référence TV, chaîne ya kitoko, ba théâtre ya kitoko, ba film ya kitoko, ba émission ya kitoko, ba télé-réalité ya kitoko. Ma référence TV, référence à ba mokili nyonso sika ba kutala ba théâtre. Ma référence TV, référence à ba gang. Ma référence TV, te okata bango lomponje. Ma référence TV, te ezimi bango masasapa. Ma référence TV, ekangi masolo. Te ma référence TV, na éviter. Ma référence quand tu sois des aujourd'hui mes informations nyoso bagage nyoso ba théâtre nyoso ba film mo bimba na yo be émission ya pake na ma référence TV.